Bonjour, bonsoir, cuisine Yannick ici via na fongoli ba caméra nanga na dimanche à lelo c'est que le cambo ezali. J'espère bozo mona miniature wana très bien bande kuna biso ya mibali o boyebi bango na kombo ya décor na kombo ya ansiluzolo bango nde tozolobela na mokolo ya lelo. J'espère boyebi makambo ezangaka te tomonaka kako bana basi na bana mibali makambo eza bandeko na nga tolali tolamuki na dimanche ya lelo nini susu tozoyoka nini susu tozomona bandeko na ngai mpona nini peuple congolais te boye te pas jusque là bandeko na ngai. J'espère boyebi ansiluzolo asalaka ba théâtre asalaka biloko na moi sekisa bato ndeka mesana kosala banzembo na bongola ba français na ye. J'espère boyebi ansiluzolo aza icône par rapport ya décor. Ansiluzolo abanda ko jouer kala ko bandeko na nga joua na moi ba icône pe ebele boyebi ansiluzolo décor eko bima kaka lelo tokoki koloba na kilelo décor pe ajoaka bien nzambe pe ekosala grâce ya komokota na banjonjing akomosala ba théâtre na kune décor pe ekobima na ndenge na ye. J'espère boyebi ke décor auta papa pe elombe décor aza produit ya papa elombe mais décor abima na ndenge na ye. Tolali tolamuki tomonika ba comparaison bokomo comparer toboyi na biso ba comparaison na bolibo sala po bino na bino bolingana rate bino na bino bobanda ka boye ndeti lo mumbo ezate ndeti lo mo ezali omoni ko makamwa minini omoni ansiluzolo malgré avanda na poto eza lola te eza fin du monde te akenda koluka ka asala biloko misusu parce que musala na ye yangwana o ememe na poto na ndenge asalaka théâtre na ye. Décor asali pe théâtre na ye na ndenge pa yebana en tant que mobali parce que décor pe ekotika mutu te mutu na vie eza komba pour réussir na vie il faut bunda faut réussir na vie il faut luka décor pe attend que mwana mobile epe koluka na ndenge ne nzambe ekosala grâce epe kobala ndenge tomoni décor asali mariage abala ki j'espère bino nyoto boyebi bandeko na ngai kaka bango na bango bakomi te décor kutu ansaleki ye o ans kutu décor aleki ye mpona ni ba comparaison boye bandeko na ngai époque o ansiluzolo banda ko jouer décor non toyebaki ete toyebe ansiluzolo asekisa bato garçon mo boye akenda nango ekezongi mais rts komona décor toyebi ke ate na mboka na biso na communauté na biso bana mibali bana basi ba talent eza mutu na mutu asalaka rôle na ye kitoko décor akartonaka très bien ba rôle na ye nyonso ansiluzolo pe akartonaka très bien malgré na poto asala vraiment ndenge ezalaki lisusu te mais na kine toyebi ke décor pe apesaka makambo azwa makambo mais bino bolingaka bopelisa moto ansiluzolo akoki koloba te ke décor aza produit na ye non parce que ansiluzolo a format décor na eloko te faut toloba vérité parce que cuisine Yannick TV na memela bino ka vérité ansiluzolo akoki koloba te ke ye mutu a format décor produit na ye non produit na ye te ansiluzolo aza wana abima papa pa Caleb mais décor abima papa pe lombe soki papa lombe alobi ke décor aza produit na ye oui tokondima pe toko acceptango mais ansiluzolo akoki koloba te ke décor aza produit na ye obe décor abima na idole na ye non parce que décor alobango te décor abima na ndenge na ye komona monaka bapapa masasu kabamba wana nde décor andima mais tomona na biso décor aloba ansiluzolo te tomona te toyoka te bandeko na nga kaka bino moko olinga ansiluzolo olinga décor. Oui, baba ndeko na biso basa congolais. Biso toza ba congolaise, toza ka bana papa moko bana mama moko. Tozo bomana pona nini. Tozo welela nini na sa moi. Tozo comprendre te. Mutu na mutu azana tana ye.
Ce qui nzambe a permettre que lelo to mona décor na poto to ko mona pe décor na poto parce que poto na ebisa ki bino ne bandele za lola te eza pays où eza développé na makamu nango décor ndenga zana ceux qui kenzamba bi ke le décor ya poto bo mona décor na poto muto ki ko cha point na via décor azate muto kokolo bate ke décor da zana vini mbautika na poto azate parce que via muto simami na maboko ya nzambe to mona ba ans luzolo ba osa ba théâtre kande to mona nzambe pasali ke na ndenge kara jouaka parce que eza musala na ye accord a jouaka bien a cartonaka barole na bien nzambe pe ko sala na ndenge ka théâtre yo kuta na banjela masolo efongami de ansuluzolo pe aya poto pourquoi pas décor bino banani bolibo cha point na vie ya décor bande onanga bongo te baseka mutu te so mutu akufi te air décor en vivre un espoir oh ansuluzolo lelo azanango pourquoi pas lobby décor azanango Eba dekonanga décor pas en mobali décor pas au bunda décor pe kombo yokana pe kombo vande pesa pe makambu eza bongo bandekonanga toki ko cha point na via décor te to pesa décor chance à continuer toujours musala ne kaka ninga misana ko sala a cartonner kitoko a sala susu a koleka parce que musala eza papa eza maman musala ya onde mutezo sala ka sala ke biso nyoto to eba décor partout ba eba décor eza ne musala lifucha musala eza mbongo eza poto mutoko se plande décor a jouaka mimi pe décor na poto eza rande bongo bandeko nanga toki ko tshela décor pointé parce que na moni nde bo koma ba commentaire et que mabe en suluzolo aleki na décor na lo côté en suluzolo ezaka temps et permettre que aya poto et a sala pe foyer na ya sala pe makamne na ndenge na ye décor pe kuna zo sala pe makamne na ndenge na ya bien bande konanga to pesa décor chance ko bande konanga po ani bolinga ka bo emilie bo kicha muninga mbali butin a moi mbali avant moi mobalo aza lettre H anoko aza mwasi na ye ana foyer na ye nde ansuluzolo aza nango poto eza lola te poto eza fin du monde te nana msi bino lobi décor ya poto te bien nana msi bino ke décor loba ozwa te parce que na kini azalaka futaka ndako na ye aokipe mwasi na ye aozwa soin famille na ye aosala o rôle nyonso mobalo asalaka décor pasalaka yango bandeko nanga pourquoi bolika bo bando comparer to boyi botikela biso décor botikela biso décor asala mosala na ye bien ansuluzolo ojouaka très bien mais kako corriger moi bilo moi mike osala ya bakofinga banini boye esa bien te ansuluzolo zongaka nde toyebi ansio ya kala ansio toyebaki o na bepoke ona oyaki poto te na vie mikitisa nzambe atombola kolinga totomba mwa moko po shit na o bandiki baoseka o